Karine Mokonzi akomi boye. Facebook ya Karine Mokonzi ekomi nde boye. 2020 ezalaki kolela. Merci Jésus. Pona 2021 olongola bazozo pembeni nanga na bandela. 2020 ezalaki kolela. Merci Jésus. Pona 2021 olongola bazozo pembeni nanga. Opesinga ndako yanga moko. Mobali yanga moko. Eka mokanda yangunda nanga moko. Opesinga vie de famille Kikuli, Mama Charlotte, Coco, Sompo, la Chine, Bapeti, merci Pona 2022. Oko Sekisanga, Oko Bimisanga 2022. Bandeko, nga moko nazotanga ngo, namoni natanga ngo susu, nga moko nayoki te. 2020 ezalaki kolela. Merci Jésus. Pona 2021 olongola bazozo pembeni nanga. Opesinga ndako yanga moko. Mobali yanga moko. Eka mokanda yanga moko. No. Mokanda yangunda nanga moko. Opesinga vie de famille Kikuli, Mama Charlotte, Coco, Sompo, la Chine, Bapeti, merci. Pona 2022. Oko Sekisanga, Oko Bimisanga 2022. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine alobi malamu. Ou bien Facebook ya Karine elobi malamu. Intil na répété boyoki malobele bi. Surtout bisika yonanga tokochaka. Yonanga tofungoli mbuma misu. Yonanga tofungoli matoi. Ezali mukanda yangunda yanga moko. Karine Mokonzi na mukanda yangunda na Royaume Belge. Bandeko likamuni ni susuko botika na loba. Onibo tunanga nini? Loba. Ozo tunanga na zoloba neti naze ne sengote fona binaka. Ndeko, émotion eza déjà suffisant. Soki na yoki na munoko Karine wana na beti ba shit. Oye lobi ezaka Facebook. Ezali Facebook. Ya Karine, bien sûr. Mais ezali Facebook. Mikolele kaki makambo Facebook ebandako koma ya Karine ezalaki Karine te. Nakanisa boyebi yango Karine pe alobaki yango. Alobaki yango ye kaka te agiraka Facebook na ye.
eza na mutu mosusu pe ageraka. Pe toyebi yango eza mbala liboso te. Yango wana ndeko, motuna na yo eza mabete, eza bien. Olingi papa Robo abando bina, abando sepela, abando kata danse. Nayebi, menga naza deja na émotion. Kozala na émotion eza suffisant. Sikoyo nde na kozela Karine aloba. Karine la baronne mama YouTube aloba. Asakola pamba te. Tango Karine alobaka likambo na munoko na ye. Ezala na audio. Ezala na image. Michopo eninganaka. Suki ya mutu etelemaka. Esengwe yaka yango moko. Nga papa Robo naza na tina te na lukango na makasi. Pona nini? Oloba papa Robo motema malamu. Asepeli ndenge Karine azwi doki. Yo penza za ya Karine. Oza na raison. Mais problème ezali awa. Ngai sentiment ça suffit. Naza na kondima. Ke Karine doki eloko pamba poazongo. Bolibala, vie de famille, wana kutu azalaka nango. Bandakala, partout azana vie de famille. Ba chinois, bana membre, ba déjà ba famille na ye. Famille biologique ne azana bango toujours pembeni. Famille internet azalaka na bango. Même na bazozo, baza famille na ye. Kolo alongoli bazozo mosusu pene na ye. Baza kaka famille na ye. Parce que bazozo wana mosusu bisika bakende ti sikoyo bayebi Karine aza mutu mosusu. Balalaka balamukaka toujours na bolingwa Karine. Ata bafingi ye. Po bapema bien, fo basepela na bolingwa Karine. Alors Karine Mokonzi mukanda ya ngunda yanga moko. Bandeko eza esengo. Eza plaisir. Elakisi e Karine akokota na avion ake na Chine akomande biloko ake na Turquie ake akomande biloko ake na États-Unis akomande biloko na ba usine potasala. Elakisi izi Karine Mokonzi ba faire na ye ekoki ko démarrer en ordre na mikanda ya ye moko. Elakisi Karine akoki kozwa ndaku alingi na kombo na ye. Elakisi Karine aza na droit ya makambo ebele na kata royaume belge. Alors bandeko ezali esengo na nenga osakana te. Karine akomi Karine Mokonzi Shina Rambo Baba Shu obie baba nini boy. Donc elakisi mikolo ya kangi munoko. Entre temps Facebook ebwaki. Yo ozolandanga naza siro sepeli. Osali mabete sepelaka. Sala ndenge émotion ekomema yo. Soki émotion ememi yo. O lela. Lela. O bina. Bina. Memuta diembika te. Wana zoloba na bazozo. Bo diembika te. Bozala calme. Bozala calme. Bozana mingi ya komona. Bozala nanu calme. Bokomona mingi. Wana bokozala susu na posa komiboma te. Singeko ya yango moko. Ekangami yo na kingo. Ebendi pe yango moko. Otiki fufu.
bozala penza calme. Bandeko oyo Karine akomi ezali joie moko immense, ezali esengo moko ya munene. Soki ezali modèle Karine akomi, Karine kutu te, Facebook ya Karine ekomi. Nga namoni yango sikoyo po mikolo yo naza na kati ya réseaux sociaux moko te. Nazo kota te ni Facebook, ba WhatsApp kutu na longola kiao na mamero mususu. Mikolo yo nazo bima, nazo zonga. Bandeko eloko eleki makambu oyo ekomami na Facebook ya Karine ezate. Eloko oyo ekokosala bato esengo biso na bino na bazozo ata bazolela pona 2022 oyo makambo oyo Karine akomi wana ou bien Facebook ya Karine ekomi elobama na monoko ya Karine Mokonzi. Tim Bilokos mama Yvette Kalombo koleka nanu libumu te. Yo mutole makemba ole na biloko okauka ole biloko makasi na pilipili ebele komozoleka libumu. Ole madesu te, pondu te, ole biloko elala te, ole makemba lituma kuanga na mantaba. Bon, na niao tona chibelebe. Alors zala calme koleka libumu te. Muta komi wana aza Facebook. Karine nana lobi te. Karine na minute oyo Shina Rambo baba yango wana bo doze po Karine tanga zozala baba na yebi ezosala ba émotion ezomata, tension ezomata ezokita, bozokota toilette pamba bozala concentré po Karine akoloba lelo te na butu lobi pete mikolo yo baba Shina Rambo ngate muna bengi yango ye moko Facebook na ye ekomi Karine Mokonzi la baronne Shina Rambo baba pe na se atie foto ya Bibi Kapinga na Shina Rambo el kinga kati. Me awa eloko toza nango o kartomoni bobo sanate na ba peti Karine Mokonzi mokumba na pluriel soki petit te ba petit. Bandeko nyonso ekomami wana nga papa robo na salanini nazo souhaiter kaka makambo nyonso wana ezala ndenge komami pe naza nesengo.
Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna nga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amayandanje. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.